tem fôlego, louve o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sakidila Zambia mi wabanga mwenyo. Sakidila Zambia mi Wadike molimona yo epe mana kimya. Yahweh, 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 Yahweh. Zambia na yezala seyo. Mona yo mola kisanga. Molimwa mama zomesa mola nedijede. Wadike zokisi tema ya bato na tangwa suka oyo. Shalom, peuple de Dieu, bisika nyonso oyo bozwi libaku lelo ya kolanda biso. Lelo vraiment nazali na esengo te ya kopusa na liboso na bino po ete napesa bino sango. Sango onga na ye nango lelo ezali sango ya esengo te, me ezali sango ya mawa. Parce que toza kolela mitema oyo ezoki lelo pona kobungisa ndeko oyo asalelaki Nzambe tango molai banda bomwana na ye ayebaki ye ke kopesa se lokumu epai na Nzambe na nzela ya loyembo. Mais lelo komona ndeko na biso Rodriguez Babi aza lisusu te, eza kosala biso vraiment pasi. Yango wana na yele bino information concernant liwa ya ndeko na biso Babi. Po bamisusu bamituni bakanisi ye ke ndeko Ntimba Rehoboth nde akufi. Ezali ndeko Ntimba Rehoboth te, kasi ezali ndeko Rodriguez Babi oyo nga na blingaka mingi koloba eke l'homme de Sakidila. Po Sakidila ezali album oyo abimisaki oyo esala ye ke ayeba na liboso ya peuple ya Nzambe na kati ya Angola awa na kati ya Luanda. Kasi ndeko Babi afandaki na Ojaenda pona ba obayebi Luanda. Ojaenda ezali commune, ezali bairo bisika oyo ndeko na biso Babi abandai kofanda. Sima ya mikolo ndeko Babi azalaki na mboka ya mindele, akendaki ko livrer concert na Pologne. Après concert ya Pologne ndeko Babi asilaki pe ko sala mwa mikolo pe ba tourner na ye na ndenge ya Europe. Kozonga ya ndeko Babi eyaki kokomela ye likambo ya pasi. Après quelques jours ndeko Babi bayaki kokotela ye na ndako na mokolo ya jeudi na 2h du matin. De babandi bayaki kobeta na porte na ye akokaki kofungola te parce que azalaki sans défense ye na mwasi na ye na ndako. Bayaki kokota na ndenge ya fenêtre nde bayaki ko braquer arme pa ndeko na biso Babi kosenga mbongo. Kasi na mbongo wana bayaki kosenga ye ndeko Babi apesaki bango mbongo $2500. Kopesa bango $2500 babetaki ndeko Babi masasi 5 balles. Ezalaki vraiment eloko moko ya facilité, ezali eloko moko ya pasi oyo ekomelaki ndeko Babi parce que azalaki na défense te na tango babandi bayelaki ye. Na moto wana ya masasi oyo ebimaka na monoko ya monduki nde bayaki kokotisa yango na nzoto ya mwasi, bayaki kopalola ye na ndenge ya loboko pe mokongo. Bayaki koyiba bango lisusu oyo ezalaki plasma. Bayaki kozoba kabelo nyonso ya mwasi oyo biso awa tobenga bakabelo brasileiro. Eza bakabelo brésilien nde bayaki kozwa ya mwasi na ba alliance ba ano oyo balatana na misapi. Bayaki koyiba lisusu bongo ba telefone na bango mibale nde bakendaki na yango. Tango bakeyi mwasi akokaki te akendaki kobenga lisungi oyo ezalaki papa ya ba Rodriguez Babi lokola bavandaki kaka ngambo moko na bairo moko ya Ojaenda. Kino papa na ye ayaki na police eke bamimaki ndeko Babi na hôpital. Kokende na hôpital bisiko bakendaki ya liboso balobaki ezalaki kana bango te batransferaki bango. Bisika kuno bakendaki na hôpital nde bayaki kolongola ndeko na biso Babi 5 masasi wana, kasi abikaki na ye azongelaki na ye kopema azozala na ye bien. Mais loko azalaki na soins intensifs ti ekomaki quelque temps na ba 17h eta ya ndeko na biso Babi echangeaki kino ayaki kokata motema. Et que biso basango ekomelaki biso na ngonga ya 18h que ndeko na biso Babi a kufaki. Et salaki biso vraiment pasi na mokolo ya le 11/11/2021 oyo ezali mokolo oyo Angola afetaka indépendance na ye, kasi ezalaki mokolo ya esengo te komaki mokolo ya mawa pona
libota na nzambe oyo tozwamaki na mboka ya Angola. Esali biso vraiment pasi komona ndeko oyo asalelaki nzambe oyo azalaki malamu oyo abengaki mama nyonso akomaki mama na ye, papa nyonso azalaki papa na ye, mwana nyonso azalaki mwana na ye, yaya nyonso pa azalaki yaya na ye. Komona ye lelo azali lisusu na biso te. Olanda témoignage ya Isaac Mvemba pe explication apesi mpona liwa ya ndeko na ye. Shalom libota nzambe partout dans le monde. Na bande connaisse bazolo nanga na émission yo, to na vidéo yo. Comme nanga Isaac, frère Isaac Mvemba. Naza adorateur na Angola. Nazolo belande komoko na melana libeli moko ya mama parce que ngana botami na mama kulutu. Ya botami na mama leki na ngai mwana suka ba mama. Donc on a redit que toza nous tous souvent boé. Nous avons le frère Rodrigue Babi, Aza cousin nanga, Aza ndeko nanga, Aza famille nanga, Aza famille nabiso. Vraiment Aza douleur na makamto kutai nango. Rodrigue Aza même âge nanga, tu botamine moi moko. Vraiment to coller ensemble quoi ma passa. Ba maman de babo koli biso. Tous ça qui soudé tellement, tous ça qui ming ensemble. Alors, nous sommes sangwa ya frère nanga ya ndeko nanga ya Rodrigue. Laissez la vie. Nzambe. Rodrigue aza vraiment très bon. Aïbo bundate, na bien na mutabundate na vie. Imaginez moi si on a ebela etango limo sina liboso yeka baliti azana nana Rodrigue, un frère bon, un frère na ba témoignage qui to qu'on a mutuni sur partout et si quand nous sommes tous à la même ninga tous en France ba témoignage à France et Landa ils ont biso ils ont comme la biso azan pour mutute kazaki na promo quelque part personnellement Isaac natika yo kangote. Donc, tout ça c'est surpris. Nous avons solina Rodrigue mercredi na 12h. Après singaï ba félicitations. Na acte moi bien salamai na musale pa na biso na publier kiango na si bandeko bata les réseaux sociaux nanga. Ba mona kine na publier ki lo mo salamele nga na musale ya kitoko ya isengo. Rodrigue après singa ba parabéns na za ba message na WhatsApp nanga ya tante soleil na ye. Nazaki surpris na lali na butu na ba 4h du matin ba benga nga Rodrigue azui massage. Que ba memi en hôpital en tout cas nazaki surpris makasi. Na ki passe zo ça passe makasi ndeko to yebi abilité ndeko to tout solo là et subtilement le lendemain nango a eu problème. To fondé en hôpital depuis à côté de l'hôpital si jusqu'à 16h. Le docteur Babimi dans l'hôpital a fait biso résultat que opération il est cas qui très bien ça a été 6 heures d'opération en tout cas opération il est très bien Babimi dans la salle d'op Babimi dans la salle il y a soins intensifs pour batailler après sous anesthésie à la muka bongo sur le nabiso libota et Nathan on a toujours se rendre quoi la muka paiement est compliqué qui est yango sali que Rodrigue Kazana bon monte moi si na ninga banayi ko lo bakende ko zombo moko makamwa za ngo quelque part tango zimbo ngwana na ona ndako bon et ça normal na sali cop mo boye simbi na na mbongo na ndako pourtant sur le lendemain na tsambo na banque to lo kandi na ko s'encadrer pourtant c'est ça qui na soir et dès qu'on attend na tous à la visiter par bandi na 2h du matin bozoka mbongo botika via mutu mbongo basala yango bozwi mbongo babomina mutu donc ils a une chose où ils ont les calabiso vraiment Rodrigue Asali nini oboko bako comme c'est na niveau wana un frère un prédicateur serviteur dédié à Sali Mutelo côté beaucoup comme c'est na niveau wana il a fait 5 balles vraiment ça fait du mal mais nous avons juste un jour
un jour toyo comme solo police na biso Angola osala musala na ye ba osala musala depuis jour mambo salama ki jusqu'à présent ba osala musala ils ont la délégation moko ya bato oyo bazokende ko zala na police oyo bazolandela masolo wana nga lokwa naza tellement choqué na okoka te et puis ne tozo encadre makambo mosusu voilà organisation ba mission ya Angola esalamaki epai wapi toza awa na studio ya ndeko na biso ADPRO apesi studio na ye tosala nzembo ya hommage ya ndeko Rodrigue donc tout de suite la nzembo ezobeta eza nzembo déjà hommage oyo ezosalama mpona mon cousin, mon ami, mon frère d'amour, Rodrigue Babi. Le souvenir est tellement ébellé. Il m'a promis, dès ma première fois, qu'il en Europe, c'est lui, il est dans le Isaac. Isaac, yaya, toke poto, so beti to kuno sepela, mboko ngaki toke to mona poto. Donc, le souvenir est tellement ébellé, to la nesika moko. To ratali ensemble ngana ye na ndako to no futela moto pela biso grâce à Dieu to kutamara libanda ka pona manzambe to kendaka répétition na sima na biso événement kala osala mandako ezika nzamba épargne biso to bika ngana ye to bika to zo problème te batumi baganza to kofi pour souvent to no la biso mbale to la mbetu moko tant to kenda répétition na sima événement sala mandako wana ezika to récupérer l'autre bilambaka to tikala na nzoto yango to tikala na ngana Rodrigue azo bananga yaya to bunda pona famille na biso to zaki ngana to no marché so la mingi to bunda pona famille na biso to botami na famille moko humble to botami na famille moko humble ba parents na biso balingi nzambe ba mi pesa vie na bango pa nzambe ba consacrer ba vie na bango pa nzambe to za bano to tamse vie na ba loyenge te na ba désordre te to sala mabete na okamande olanga tambola bien aza bien les là za la terre za bomo été il faut ma ya douleur bandeko boza libanda o boyebi Rodrigue boyeba ki na mikolo to le kawa merci na ba appui na bino na ozo ba pele belé téléphone na ngai fona kimiate parce que tout le monde va yebingana Rodrigue va yebine to vivaka ne to zalaka vraiment mutino so binganga merci pour na ba appui na bino merci pour na ba appui ba prière bossa pour na biso et surtout pour na libota vraiment ils a facilité ko perdre un homme na ne Rodrigue azala ina biso même bato à Kinshasa au ba ki sango en tout cas ça fait du mal bato bazana ba Afrique Sud partout dans le monde on s'appelle il y a bandeko belé puis Rodrigue ayebanaki tellement motema malamu azaki na facilité à côté la mitema bato nyonso. Vraiment, une affaire, il y a 95% de bateaux déjà. Au bazana biso et longo, ba opesa biso ba appui na bango, ba opesa biso ba force. Bo aider biso to kunandeko, yazo mérité to kuné na honneur. Moli mande on a pe na kimia. Et ça la place mon na yembia wa. Na sepela iboyo kango. Et ça les passe, Vraiment, ils ont douleur. Bo opesa biso ba appui na bino. Partout Bozali. Semaine prochaine déjà, je pense, juste le lundi, nous avons famille Balobe, on peut s'habiller suite. Pour te venir, tout ça, l'enterrement, il y a des konangai, des onabino. Alors, pour aider Bissoto, tout ça, l'ango, avec honneur. Parce qu'ils ont mérité à son honneur. Azar, serviteur de Dieu, Bible Lobina Bisso, serviteur de Dieu mérite un double honneur. Tout peut c'est double honneur, ils ont mérité. Namboka Nzambe Sikazali, Azana Kimia, que son âme repose en paix. Mon frère Rodrigue, que ton âme repose en paix. Yoka mamna ologa. Rodrigue. Moninga nanga ya bomwal moninga nanga ya ba classe sono kene classe longo de la ta uniforme to boya na biso makambo mokili moninga nanga makambo nzambe ngayo Rodrigue moninga nanga molimo na yo epe manaki yawe Madrid,
Oh, pas frère Moïse a fait ça comme au Real Madrid. Après ça comme au Real Madrid parce que on a eu à lobby na kati ya orchestre wana ba leader Bazali, Isaac Vemba, Josué Lukoki, Alex Tuluka, Rodrigue Azaki vice-président na biso na groupe ya frère Moïse na Luanda. Donc ce que frère Moïse Azate, Rodrigue ne Moïse Matuta na biso. Na minute on a problème maka c'est parce que leader ya groupe wana frère Moïse, so frère Moïse Azate to défendre partout to que na obeta Rodrigue na défendre biso. Rodrigue a défendre biso étant frère Moïse na biso. Vraiment ils a douleur. Ils a douleur. Ai nga naza ndeko ya Rodrigue ya makila eganga kati ya nzoto nanga yango eganga kati ya Rodrigue. Donc son na lo baboye Rodrigue azanga l'église pas to priaka leader ya église wana aza papa père biologique nanga pasteur Vemba Edouard. Ba collaborateur à père bango tout ba sympa ba très ba bonne personne bango tout. Rodrigue aza moko ba prédicateur aimé na église na biso. Ana problème na mututé na église. Ba youtubeur nyonso bazo falsifier ba masolo eza archi faux na bandeli archi faux parce que Rodrigue a servi Nzambe azanga ta mukolo moko te na église. Imaginez nga nazala hermono ke église te mais Rodrigue sala effort aye ko la robeta sainté po na be poko nga na église te ya so azwa relève a jouer rôle. Il y a musicien, pianiste, a joué un rôle, prédicateur, modérateur, interprète. Rodrigue a même musique, caméra. Ma vidéo, nous tout le monde a un groupe, on a vu sur l'église. Rodrigue a filmé ma vidéo, on a live sur Rodrigue, on a évité de Rodrigue a zate. Non, on relève à Mambo. Donc Rodrigue, l'église a un problème tout a un problème dans tout l'église d'abord, l'église à Kimia d'abord, les églises vraiment à Kimia. Oyo, Kobanana Moutou et église. Si na muta suka muta problème azate na mon ta problème l'église na soté biso tout toi bata kimia parce que parole de Dieu autozoaka premièrement toza ba chrétien toza bana nzambe banzembo to sala ka banzembo to yembela nzambe za par rapport ya muto ate ya biso muto ala sa biso nzela oyo na yo kaka yango na pratikaka nemo bande msu baza na église ba yo kaka pe ba pratika ko sala chrétien eza ko lobaka mingi te mais za ko sala ka mingi oyo kaka ko pratiquer lilo banzambe donc l'église n'a pas de Rodrigue Azate. Azan nyonga l'église te atika alors on a problème na mututé aswana na l'église te jamais. Les a archi faux. Sauf que mystère aliwa ya on azolo banza même taye biango. Les a douleur makas ko perdre muta cher boue. Ba inventer te ba masolo, te. Mais solo vrai ça que Rodrigue azwa kimbongo quelque part na copine ya salaki. De façon que Aza Mobali, Aza travailleur, Aza bosseur, à part via musique, à part via église, Aza bosseur. Bosseur pour la vie. Alors, Aza passe, Mouta bossé mbongo ne a douleur, ya mutokine ya passe boya nanda ko boto lié mbongo, et fait bossa lié mabe. Mais mikolo roya. Police azo sa misala na ye, to ozonga sur internet, to lobela mambo. Pe na loba vérité ya makambo. Oyo nga na oyoka na opesa loko na okelo te police sa musana na komi na sukate toza ba témoignage eza valable te oyo eko simba balukuta nyonso ba oloba alors toze la police apesa biso contre nya masolo nzamba ko sa la grâce même na buta loba ko saisir batwana pe bandi ko pesa biso masolo donc eloko bayaki na ndako ba osala so ezaki mbongo fe bazwa mbongo tina niveau mamuto eza déjà un motema mabe mais nzamba osala justice na yena et yokana alingi moi ça mututé d'abord ça vie on a été mbonga batu na limite parce que ça genre na été on dit que ça un homme calme imaginez mutego matatan zété on dit que tatan zété comme matatan zété matan zété on dit que ça kana gloire brutalité ngane bi Rodrigue tozo n'époque tant bazo bâtir église pour Rodrigue ka mataka likolo atiata CT abeta CT mais Rodrigue ka matata mira pas Rodrigue ka matante même comme beta mtuliko Rodrigue ka manate. Un homme calme, un homme sage, un homme intelligent, un homme il craignait Dieu tellement et il servait Dieu. Donc, quand il est serviteur de Dieu, toko jaliwe a Rodrigue to salango loko lo mozo sakane pe sabatu. Bambong na ba réseaux sociaux non. Aza un serviteur de Dieu. Le kuta nyonso et vous allez dévaluer par rapport au temps parce que le kuta zaka satana et tant des akanzambe. Yes, nobody can say no. Jesus says, nobody can say no. Celebrate women today.
Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Ah, vamos embora! Vou te adorar, Senhor, vou te adorar, meu Senhor. Quero louvar, Senhor, quero louvar, meu Senhor. Vou te adorar, Senhor, vou te adorar, meu Senhor. Põe a mão no ar, levanta a mão no ar. Jesus é meu Senhor. Levanta a mão no ar. Aleluia. Oh yes. À esquerda, à direita, volta agora atrás. Agora vamos toque do pé. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vem no ar, pela glória de Jesus. Vem no ar. Fica Satana agora. Vamos. À direita, à esquerda. Levanta a mão no ar. Querer não querer, Jesus é o Senhor. 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 querer não querer. É o Senhor. À direita, à esquerda, agora vai atrás. Milolo, bona Yesu. Milolo ya Yesu. Milolo, metata maboko. Oh yes, hallelujah. Hey, anatana noswa. Hey, anatana zotene. Ay, 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 anatana maboko. Hey, anatana makoma oh. Hey, tatua leo, aleo. Ay, tatua leo. Hey, aleo. Giovanni leo. Enquanto eu espero, agora eu espero, enquanto eu espero, enquanto tu espera, enquanto eu espero, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais elle marche vers son terme et elle ne maintient pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia.